Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Fliki oye! Fliki oye! Fliki oye! Faki oye! Faki oye! Faki oye! Fliki na Faki batika kabiso te na ba carnaval nyonso. Yango tokokumisaka bango tango nyonso. Ijiki oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Kusimba, kumeka, yandikele, nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Nalobaka nga tango nyonso eke nga naza na nga témoin ya makambo nyonso ndenge kolekaka. Tozali koloba ete tata Simon Kimbangu Kyangani yende papa Simon Kimbangu ya Liputa. Tokoloba likambo moko na ntina ya papa Simon Kimbangu Kyangani. Na 1980 wana tango wana ndako ya Nzambe eza kotongama. Bangu mbangu toyebi surtout biso ba jeune ijiki. Etumba nini ezalaka na bata motema mabe kino batindaka bana mike baya koyebisa papa Diangenda ete yo okangami kaka ete ndako efongama na le 6 avril 1981. Papa Diangenda alobi wi ekofongama kaka kofongola te po soki ofongoli biso tokozala na mpasi. Papa Diangenda alobi nga nakoki kozonga nsima te, ifo kaka efongwama. Kasi bana mike wana bandoki balobi na papa Diangenda ete lokola otie mutu makasi biso pe toko déranger mingi na kati ya ba jeune po misala wana e avancer te. Toyebi le solo to toyebi yango te. Toyebi eza na maloba na ye na bande ezali. Surtout biso ba jeune tango wana koreki
toyebi ndenge nini papa Mfumwalongo papa Diangenda apesaka biso courage po ete tokoka kolonga ete inauguration ya temple ekoka kosalema na le 6 avril 1981. Kaka na 1980 wana mokonzi ya mboka ya ntango wana papa Mobutu alobi ete esika ya prison ya papa Simon Kimbangu kuna na Lubumbashi apesi yango libela na Lingomba. Esengo wana ezalaka bango nyonso misato, papa Kisolokele, papa Dialunga na pe papa Diangenda Kuntima bakendaka na Lubumbashi na milulu wana. Toyebi yango ngatango wana nazalaki awa na Nkamba, bapapa bayebisi ngai ke misala ya temple obanda ko surveiller. Ntango nazo surveiller misala ya temple, mbala moko namoni bakonzi ya Lingomba misusu oyo bakendaka te na Lubumbashi baye na bamindele balobi ete toye po ete bazwa bamesure bamire nyonso ya temple po batya marbre. Tozalaka na papa Dasi nga nayebisi mais on dirait que papa balobaki ete ekozala nyonso na mabanga ti likolo. Papa Dasi alobi oui eza ndenge wana. Bon, kasi bino bambuta abi non papa Diangenda mutako loba ndenge wana. Tolobi ete tozela nani bapapa ntango bakozonga po ntango wana mpe bafoni eza te, batelefone moi to telefone eza te. Soki bapapa bazongi bongo tozwa décision no tokozwa retard parce que le 6 avril fezala kaka inauguré. Oyo oza nani mwana moke bapapa makambo nyonso bayebisaka pai na biso, ngai esalaka motema pasi. Tongo ntango wana tozolala na biso na Ngombe Kinsuka na ya boye bakotisi ekipe ya bamason babandi kotia crepsage po ete bazwa bamesure ndenge nini bakotia bamarbre na mire nyonso ya temple. Bambuta mais il a fallu au nom biso toyokanaki na papa yo ofandaka na mboka makambo nyonso ebokama na Kinshasa. Papa Dasi alobi te papa nga nayebi tu échantillon kutu ya mabanga o bakotia on dirait placage ekendaki komonana kona na ndunga. Échantillon eza wana soki tokatali na temple na coin kote ya Njeta Safu oyo ebimilaka Angelu na coin ya suka kuna batia échantillon yango wana babandi deja kotia. Bambuta wana balobi te ekokosalama te. Donc à peu près absence ya 2 semaines ya bapapa presque ndako ya Nzambe nyonso batie crepsage tina likolo. Papa Mfumwalongo ntango aye asili kaka bambuta yango mpe bayebanaki na bango me moi te loba bango kombo eza te. Papa Dasi pwana nini ondimaki? Papa Dasi alobi mwana na bino papa Mbenza témoin tosalaki molende kasi salamaki te. Kosilika ya bapapa wana ndenge batomboka bango nyonso misato, surtout papa Mfumwalongo ye abanda koloba ete mwana Nsuka tala kaka bala Nsuka ndenge bazalaka epesaka bango pasi. Bambuta ntango bamoni ndenge wana balobi esengeli te tosenga bolimisi na bajeune biso nyonso tobongamiki po tosenga bolimisi kuna na tribune kuna. Bapapa balobi ete bolimisi oyo makambo bosali esengeli bosengela yango pa ya tata pa na biso te. Bon, bayebisi bapapa to organiser tokota na mausolée
lobi po ete tosengela ngo bolimisi bapapa mpe bandimi na bango kasi basorganize eke oyo aza na kombo ya papa Simon Kimbangu oyo apesa kombo ya yambo tata Kimbangu yende mutakopresente fleur ya kosenga bolimisi bala moko baponi papa Walombwa oyo azalaki mokonzi ya Jacques bakoti na kati okoti biso nyonso na kati bolimisi esengami na ntango akopesa fleur ya papa balobi ete papa amonani te moi bopesa fleur eza te pourquoi parce que papa amonani te biso tokanisaki papa Simon Kimbangu akobima kuna na kati ya mozole aya koyamba fleur naye bampeve ya ndenge na ndenge ezwamaka bapapa bakipe yango te nzoka nde papa Simon Kimbangu kiangani kuna azalaka na kananga bapapa babimili ye ke likambo ezali awa yoka koya kosilisa yango azwi petit porteur ti na Kinshasa mundele na ye ayebisi ye ke bapapa baza na posa na yo kuna na nkamba azwi petit porteur ti na Kinshasa komi na Kinshasa bapapa bango nyonso na nkamba mutuka ekomema ye eza te amoni chauffeur moko ya Lingomba ayebisi memanga na nkamba lokola azokende na nkamba te nga nakokende na nkamba te nakokende kaka lobi ta mokonzi abule papa Simon Kimbangu kiangani ase débrouiller na bakamenya bacommerçant ti aye kokita na nseka donc kamenya ngo banda kokende kia tatu marché moko ezalaka na kia tatu akiteli kuna ti aye na makolo batanseka bamoni ye baye kokomisa ye na premier poste ntango azosala baformalité ya premier poste chauffeur oyo akosaki ye na kokende kaka lobi akoma boye okuta papa Simon Kimbangu aza deja wana chauffeur oyo akoki koloba te atie kaka misu na se wana biso na bampeve makambo nyonso kuna na mozole bafleur banda papa Walombwa asimbaka ya biso moko tozalaka na kati na biso bana papa Mfumalonga azwi micro bobiki pamba te papa esi akomi totala boye papa Simon Kimbangu kiangani na porte ya mozole wana experience te bala moko ye moko aza na kati azolanda biso po abimi te mpo na nini bapaya oyo bino bayijiki boyaki na bango bayebaki fete ezalaki lobi lundi il a fallu bazonga lelo bango nde azokoyamba kuna po bazokokende yango ye atindi ngai donc koloba ete maloba nyonso ezokobima awa ngai kolo monoko kaka makambo euti pai na ye to comprendre na oyo tobandaki kososola te tososoli ke ya solo papa Simon Kimbangu penza ye mwana ya mibale to koko ya tata Simon Kimbangu ya 1921 parce que kopema oyo pepa diangenda apemaki bobiki po tata esi akomi biso nyonso tofunguli miso totala papa Simon Kimbangu kiangani na porte azokokota eloko mpe esalamaki ti lelo vision wana ngai ezalaka na nga alati na bubu moko ya bleu donc bubu wana nani akoti fleur oyo ezalaki na papa Walombwa papa Simon Kimbangu azwi yango apesi na bapapa bayambi makambo esilaka te esili yango lelo tomonaka ti lelo oyo temple eza na crepsage ntango nyonso tokotiaka peinture
me misala nyonso wana yango tata Simoki Mbangu nazo kobunda nango soki tango yekoki nyonso wana ekolongwa ezongi ndenge batata balingelaka yango nyonso wana misala nyonso eza ya Yerusalemi eza na maboko ya Ijiki mukumba nyonso wana eza pai na biso ba jeune yango introduction kaka na sali na likambo oyo biso toyaki ko vivre na ndenge ya solo na nzoto ya papa Simoki Mbangu kiangani ndenge ba papa baza ko benga yeke tata pe makambo mususu bazoloba ba ete makambo mususu ye moko tata tango ako zonga yango tozo komona misala nyonso ndenge aza kotinda biso ya Yerusalemi. Alors pona makambo na biso ya lelo na tongo na tina ya Ijiki toko banda nano eloba makatango nyonso ngo bapapa mbenza makambo nyonso bapapa balobi boy biso bayipsaka biso ndengwana yango kaka na tango wana na Lubumbashi kaka na Lubumbashi eke makambo mingi oyo bokoloba tango tokozala te na tina na biso bakoloba ete ya lukuta yango bosala effort ya kuenregistre makambo na biso nyonso soki balobi eke ya lukuta bino bibimisi maloba wana yango tokolandana na bato ya presse bokolimisa biso mpona ngonga me nyonso wana mpona epesa biso makasi presse topesi bino tena. Kimbangiso ye nakanisi na mboka ya Shaba pardon na mboka ya Lubumbashi na region ya Shaba nakanisi moko na kati na biso amoni esengo na tinete tata Nzambe na koli Yesu Musanto apesi biso oye kokaka kopesa bana biso de kama moko etikali na yo na ngai o kanisa ndenge nini ye tata Nzambe andi makiete akita wana se awa njutu na mutu asala ndenge mutu akosalaka kwata yiba na disusu te nde ya azali Nzambe nakolobaka mbala na mbala oza kumonaka mama Ndumba oyo aza na ngai akamati eloko moko ati pembeni na monoko na ngai kwate liloba moko te ekoye na mabele ya alingi ete maloba manso nga nazali kopesa awa eyingira na kati na enregistreur wana ngai nakoki kokufa kasi makambo matikali oyo mususu azali kokomaka manso nazali kolobaka bakomi yango na kati na mukanda omoni bafotographe batundi po ate bazwaka bilili na ngai batikala na yango oyo cinéaste ube cameraman ye azali kozwaka bamouvement nyonso tu nazali kosalila azwa yango meme soko nga na kufi bokotala lisusu babilili wana ezali kobouge ezali kosala makambo manso kasi nazali te nasi nakendaka lokola bamonaki na sindima makambo alekaki na 1960 awa ntango toyaka kozwa njutu ya papa bomoni yango na 1980 na sanza ya octobre na tina nini bomoni yango pamba te ezali kaka likambo esi eleki kasi mokolo mosusu bana na biso bakoloba ete ntango baya kozwa ntutu ya papa tala makambo alekaki bato mosusu bakondima te kasi balakisi sinema bato bandimi ndenge tozali kotongaka biso na kisasa ya solo batata na bamama tozali na bobandeli tozalaka na biso bato te makambo ebele mazangi biso natala ndako bazali kotonga awa na nsima moto akopesa bino lisalisi azali te
biso lokola balobaka na français tozali na vache mère te tozali na moto oyo akopesa biso te kasi biso moko tokomisalila. Merci wana extrait moke ka papa ndenge balobelaki yango sika biso ba jeune to ijiki tango accident bana juteki esalemi bapapa balobi ete ngonga ekoki po ete bino ba jeune tolakisa bino misala oyo ekosalema na kati na lingomba oyo ekosalisa lingomba oyo pe ekosalisa mboka na biso pe ekosalisa mokili mobimba. Donc na misala oyo ekosalama na kati na lingomba ezali lokola coup de pioche wapi awa na nkamba misala wana ekobandela awa na nkamba yango biso ba jeune tozalaka préparé à partir ya 1988 wana après accident solo bulembo ezalaki na biso ba jeune soit ejiki kasi bapapa bapesaki biso mot d'encouragement ete tolemba te yango tokolanda na mae oyo toza koconsidere yango na 5 mois toza koconsidere yango na 5 mois ndenge ye moko papa alobeli yango maloba na bango ndenge eza enregistré po ete esunga biso bapapa balobaki nini na ntango wana presse okumbi ya tata mwana pia elimu santu bamama mpe batata mbala na mbala tokomonaka bolingo na bino epai ya biso mawa na biso ekopesaka bino esengo te ezali ya solo pamba te esi elubamaka banda kala botala te nde biso tolela soko toleli ekomi likambo ya mabe ekasi mawa na motu na kati na motima makobimisaka mai ya miso soko ozali na mawa te mai ya miso mpe makobima te ya solo na komonaka motu nyonso soko aseki mingi bamosusu te na mai ya miso mabimi kasi le 3/4 de temps eyango ekosalamaka soko moto aza na mawa nde bakobimaka na libanda bele bamoni mai na miso na elungi na ye ndenge yango ekomi na mawa. Donc esika wana bamama na batata makambo bosali na butu botambole na bino nalandi bino mwa moke ndenge bosali yango mpo ate bosepelisa biso mpo ate tomona mawar te ya solo tokokoloba ete mpo na kofingama tosi tomesani mpo na kotolama tosi tomesani ekosalaka biso lisusu likambo te kasi makambo so makosalaka biso mpasi soko yo mwana ndako osali likambo ndenge moto na libanda wana nde kopesa biso mawa mpona nini yo ozali mwana ndako mama yango azala bosoto ndenge nini me yo ozali mwana na ye okotala bosoto na ye te alambi biloko yango ezala ndenge nini okolia yango mpona nini azali mama na yo. Donc ekoki na biso
nde tozala solo bandimi totamona na lolenge moko nzambe azali kosengaka na biso bolingo mibeko misala makambo eyelaki biso dimanche ndenge nalobelaki yango na mokolo ma misala moko wana ezali komeka kotala boyambi na biso soko yango ezali ndenge nini me mbingi na kati na biso tobeti mabako mingi na kati na biso tolandi ndenge bato na mokili kasi mingi boyambi na bango ye makasi elobi na bamama elobi na batata ye nzambe moto apesaka biso ye moto alongoli tosala nini tika te nzambe asala ndenge elingi ye wana ezali kopesaka biso makasi kasi soko tomoni nde yo mondimi obandi kozalaka na bilubaluba wana epesi biso mpasi tokoyaka wana yelusalemi pamba te yango ekomami na kati na mokanda bomoi pa te tozwa nyonso eza na biso mpusa malamu nde toyaka awa ezali mboka na biso batiaka biso bamutamu ndenge na ndenge malgré mako wana basalaka na ntina na biso me nzambe akusalisaka biso donc tosengi na bino bamama tosengi bino batata ya solo bozala bandimi ndenge bosali geste na bino banda mokolo oyo kana manaki bajeune boyaka na butu awa tina butu ya lobi oyo ebengami ete butu ya lelo kaka tomoni bolingo na bino bosimba biso na mabondi na bino pamba te wana ekopesa biso lisusu nguya tomoni meme na kisasa ndenge bamama bazali kobondela ndenge batata bazali kobondela ndenge bajeune bazali kobondela wana ezali kopesaka biso makasi soko tomoni nde mbala na mbala bozali kopesaka biso encouragement ndenge bopesili biso yango lelo na tongo botika biso te e biso mpe tokotika bino te tozala mpenza makasi na mabondeli pamba te wana kaka nde okokosalisa biso maloba na biso na pa ya tata nzambe ezala ya mwana moke ezala ya mokolo soko tozali bana na bolingo tozali bana na mibeko tozali bana na misala nde maloba na biso eyokani nokindo te mpenza na nzambe toyibi na biso kobondela te kasi oyo moke moke tokolubaka nzambe akookaka soko boyo te nde tokoki kokuma na mokolo malelo te tolobelaki yango lobi ntango wana tozalaki bana moke tomonaki mpasi kasi tata aza koloba na biso bana bobanga te nzambe azali botambola kaka bele ndenge tosengeli bino bozala bana na bolingo ndenge bokomonaka biso kozalaka soko biso bisa tozali kosakana lokola bana moke e biso mpe tolingi nde bino mpe esalama ndenge wana yango wana nde apesi biso siloga wana bolingo mibeko misala yango wana bokomona ntango nyonso tu tozali kotinda bino mosala wana nini toyebi malamu te suka na likambo ezali yo tozali kotungaka lingumba oyo emonana na mokili te bokondimaka yango te kasi bana na ngai oyo bakei baye kokuta na likambo wana ebe la foi na bango ekomi ndenge mosusu kasi trop tard pamba te ntango oyo tokokabanaka mosuni na molimo makambo na biso makatami bakosalelaka nzambe kuna te bakosalelaka nzambe ntango tozali awa soko okomi kuna ozwali futi na mansa yo osali awa na kati na mokili bana na biso bayaki na nzela mabe te ndenge nzambe abengili bango bakomi na bango biloko ya ndenge mosusu bakomi na bango bato na esengo bakomi na bango oyo bolingo
bakolona kongo disu te pamba te milona maka bandakala bisu te kolona bolingo na kati na bisu pamba te musuni soko na le ça va très bien soko na le te aïe soko na zana mbongo très bien mais soko na zana mbongo te aïe ça ne va pas yangwana ba mama na batata so loto sepeli ndenge boyo kopesa bisu encouragement baza kotala ka bilungi na bisu tozana isengo mingi te kasi ndenge soko boye kosalisa biso boye makanisi ebele ebali kodungwa mais soko to botiki biso musika ekumi na biso pasi pamba te bareference wana ekoyela biso kaka etango yango yeye abe tozana mawa papa biazana esengo te e biso bato mwindo tokotikala biso na pasi na biso donc pasi na biso elungwa di bele makasi na bino tuza kosenga bele mabodi na bino bolingo na bino botosi mibeko bozala bato na misala tosi tosali tala bandako totongi ezali mpana mokili mobimba bamundele balobaki yango manguma mosusu balobi ete tokoya kokutana na nkolo yesu awa eta mosusu bokanisi tobe wana ezali kambo lokuta et pourtant bango tobengi bango bato ya mayele kasi mundele nyonso soko yawa ya solo biso totongi yango te kasi bokutana na biso na nzambe kozala awa e tosepelaka mingi nani apesi mbongo mpo te tosala mosala oyo moko na kati na pauvreté na ye abongisi ndako ya kitoko bosi bomoni na kati bokenda kotala ndako ya kitoko tobongisi ezali mpo na diangenda te oye papa mfuambaza oye papa kulutu ndako na yo pamba te otie elembo na ndako oyo pate mokili mobimba mokuyela yo moto nyonso koyawa na kati na bango okomona banjelu bazali na kati na bango yesu azali na kati na bango tata simoki mbango azali na kati na bango tata nzambe azali ayo kolala na ndako oyo otongeli ye mais soko bapesi biso elaka ete eh bien bapesi moki mbango koya lobi en tout cas soko meme asenye ete bobongisela ngai 1 milliard na kanisi ekobima wana nini ekobimina pamba te biso toyibi akoya lobi biso nyonso tu tokolata ndenge mosusu avertissement na biso ekopesamanaka biso mokolo na mokolo donc malamu tozala soro bandimi bopesa biso maboko e biso mpe tokosalisa bino tokolemba te e bondima te mpe nde biso tolemba soko bomoni nde tozali na mawa boya kolongola biso mawa wana pamba te solo mpasi pamba te ezali suka na likambo tozali na pasi manguba manso mazali contre yo okusalaka bango nini ebino nyonso bokaba te nkumba yesu kasi bango balingi yo te ndenge nalobaki bato oyo manguba munene balingi ngai te ndenge tomonaki na bumbutu barose chrétien bafranmaçon bamagicien bagrand sorcier bango nyonso balingi biso te banganga nzambe balingi biso te baoyo basalaka satana balingi biso te donc biso zali banani otali donc likambo ezali esika wana yango wana moto nyonso to azalaka na ngumba mosusu asoka moni yo azali kotsola yo alingi nde otunga esika na ye mais bolata molato ya makasi ndenge bolati vert blanc oyo ezali elembo na biso tokolonga na biso kaka nzambe akosaka te bobundi etumba bokomi na ntango oyo nakanisi totunga lisusu nsima te pamba te porte na biso esi fungwani bazala kotiyela kaka nde biso tobongisa mpo te tozala esengo nakanisi makanisi oyo nase napesi bino ekoki na ntongo nde tokoka kosala mosala na biso ndenge nzambe tata na nkolo yesu limu santu basengele biso amen ijiki oye tolandi to tolandi te bo tokokontinue kasi faki topesaki bon courage na papa Simoki Mbangu Kiangani na manyonso oyo ezali koleka na ntango oyo ezali ete ye azali kotonga Yelusalemi azali mpe kotonga Lingomba
kasi biso ejiki tolobi ete tokopesa ye maboko. Eza boye te? Faki topesa nano maboko epai ya papa Simon Kimbangu Nkiangani po ete toyoki papa Denge nalobi ete bango bazongi nsima te, tolobi mpe biso mpe nsima na ye na papa Simon Kimbangu toyebisi eke azonga nsima te. Eza boye te? Malgré ba réseaux sociaux makambo ebele kasi tolanda wana te. Eza boye te? Kodécourager po ete Yelusalemi etongama te, Lingomba etongama te. Faki
Ijiki oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Esengo nanu esilite faki. Toyoki na message na papa liangenda na message na ye ete batata na ba mama tolemba te. Toya kotonga Yerusalemi. Faki nzembo oyo jejeki ayembaka. Luiza totunga Yerusalemi. Masevi ngudizamu. Faki. Esengwa ijiki nanu esilite. Faki. Maseye zingutiza mikaluyo iko. Ma. Lutatamana. Lutatamana faki.
Merci Faki, merci Faki. Merci Faki. Faki, merci. Tosi si tolanda papa.
Tolanda papa, Tolanda papa. Tolanda. Tolanda papa. Tolanda papa, Tolanda. Ijiki oye. Ijiki oye. Tokosala to tokosala te. Tokopesa to tokopesa te. Tokosunga tata molimo santu to tokosunga yete. Yango tolobi ete topesi courage. Bajenoye. Yango tozowela ndengonga. Tozowela ndengonga. Makambo nyonso yo papa Simon Kimbangu azali kosala maso makangamaka awa na nkamba na 5 mois. Promesse oyo epesaka bapapa ete biso nyonso tokozala na misala. Misala wana nde yango papa Simon Kimbangu Kiangani azali ko réaliser. Papa balobaka te manso ekobanda na projet mpioka. Yango tokosenga na oyo basalaka na tango wana bilaka papa bapesaki. Papa patron. Yesi azo déjà kombo ya patron donc akozala ne patron. Soki aza wapi? Papa patron. Woke ne kolukila ye mbongo te kombo kaka o patron ko azala mbongo. Rie azala pamba. Abandana na projet mpioka kasa. Watu ngana mpioka. Oui papa. Na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Santu. Merci papa na kopesa biso maloba. Pona komeka koloba muke na oyo etali projet mpioka. Ndenge papa lobi yango projet mpioka ezali likambo oyo bandaka na 5 mois ya nkamba. Plus exactement, le 11 janvier 1989, des dates oyo ba travaux ya projet mpioka bandaka. Ba papa bango misatu. Ndenge ba bongisaka yango. Ba monaka ete nkambe sengelaki za na courant. C'est vrai. Ba pesaka charge wana na papa Mfuka. Papa Mfuka yazaki ne pe kimbangista yaka na yeka kana nkamba ayaka ne ka pèlerinage bakangi ye. Bazui charge wana ba pesi na ye. Na le 11 janvier wana nde yango wana ba étude préliminaire ki ampioka bandaka na bateau bazalaka awa na 5 mois na bandeko mususu. L'herbe oni ba étude préliminaire wana na avant projet oya liboso ba présenter ke pa papa Jangenda papa lobité et bobuti salisusu. L'étude préliminaire et continuaka bongo papa tango mona kete niveau wana oya za ko lingela yango niveau wana kokaki ne apesa kanzelete bâti de continuer. Disons que pango ingénieur bakanisa qui était courant et kozala kaka pona ko alimenter nkamba yango bachaki yango na 2 MW. Ingeta papa bonde bandeli wizaka na 2 mégas mais tango betude pusani titango komaka na 93 ndeko koma na puissance ya 11 mégas avec une puissance installée na station de dispersion il y a 9,7 mégas. Mais na étude oyo ezoko sala mana oyo landamaki na sima sikoyo posa ya papa Yangenda
courant wana ekosala nini na 12 mega wana ekosala nini misala nini ekosala posa ya papa ezalaki penza boye po soko tali besoin ya nkamba comme tel na courant même kutu 1 mega na nekoki nango te lelo mais l'habitude de salambaki tino horizon 2030 besoin ya nkamba comme à peu près 2 et quelque chose mais si ko courant nyonso etikali ekosala musala nini et pour ça nango papier ezali boye courant wana il faut servir na ko créer ba industrie oui papa yango ba pour l'économie sika wana papa Simo Kimbangu Kyangani azali eko créer ba industrie papa bona ba industrie bana bala kosala kuna Biso kaka ba jeune batu mususu te biso kaka bana ndako d'abord bopo na likambo wana papa mokolo mosusu je crois ezalaka na 2005 tozalaka na papa Simo Kimbangu Kyangani tozosola ayebisa ngai depo na mpioka tozowela ngonga kuna nde papa yangena nenga alobaki eki izini liboso ekosalama ya ciment wapi izini liboso ya ciment papa na Mpemba esalami te ezosalama te ezosalama te voilà objectif ya papa Dangenda bongo nini ekosalama na Malanta papa ezali usine ya production ya huile de palme pour l'économique mo ezaka déjà donc ye moko papa Dangenda alobaka ete usine ekosalama na Malanta ya production ya huile de palme donc kolona banjeta mbila ibele po ibanda kopesa biso mafuta alors ezana ndeko moko aza pro Kimbangisa alobiete oyo mafuta tozotekela bino mususu boloka ntango huile végétale mais ezana ngo huile de palme bien raffinée et changer peu couleur comme peu lokola huile végétale alors ezali kokokana na makanisa papa Dangenda kotima eza boye te eza boye papa société nini lisusu bon à part wana papa ba pour l'économique ezali belé et même ba usine o ya verrerie na bopona kosala ba caro na basani nyonso eza basani oyo tolelaka tolobaka ke ya mbele ba porcelaine na ba tasse kaka pembeni awa papa Dangenda esi atikalaka kolakisa ba place nyonso wana ezali na papa Simo Kimbangu Kyangani pe aza kobengisaka ba oyo bazwaka un quart malembe bazosala ba étude wana bazoloba mais oyo azwaki makanisi donc c'est un savant nyamta azwaka makanisi wana papa Dangenda kuntima po ye moko alakisaka ba place nyonso wana yango papa Simo Kimbangu Kyangani aza ko mettre en pratique yango emonana kete na 1990 donc 90 nde papa Dangenda ye moko ayaka na ba jeunes plus de 300 jeunes donc ijiki alokotaka na ba mouvement nyonso bayaka plus de 300 tango baye kofanda na message na ye oyo utikoleka sikoyo alobiete musuni na molimo ezali nini ya kokangana donc ce qui musuni elete molimo ezaka makasi te donc yango asalaka ete tout d'abord to banda na bilanga pete kolia ezanga te kasi tango ba jeune bamonike bakata bilanga biso toyaki pour la projet mpioka tosala baetide me kasi bobanda kolia mingi bakimaka totikino le totikalaka soki na misato oyo batikala bango mpe molende yango papa Dangenda alobaka ete kolona mpe kobokola babandi na bilanga kolona bandunda après 2 semaines 3 semaines babandisha kolia ndunda basali ba etan kaka kuna na mbuki
basali bokoli basoso balapin biloko nyonso na baingénieur babandaki kodécourage bango ke bino boye mpona baétude ya projet mpioka kasi boye teki boya kosala bilanga boya kobokola awa koleka après 1 mois ntango bamoni ke ndunde bandi kokola basoso ezokokola balapin baza kokola baye kosenga na papa Mfuma Mbanza tosengi bolimisi ndenge topekisaki bajeune basala bilanga te babokola te siko papa on topesa susu charge ya kolalaka na nkamba pe majoute chaque jour akokendeke na mpioka bala mu otongela biso ndako kuna tofanda na biso kuna po bamoni ke kolia ezali kuna eza boye te esalamaka ndengwana bapondu na bango baza kokolisa manioko fufu ezali masango ezali banoki mbangiste baingénieur wana bafandi na bango kuna merci papa patron koki kofanda na parfois likamba kobakisa kamba kobakisa eza te papa olobi yango wana kaka merci papa yango papa asimbi bango lisusu awa naye papa patron na mama ndei papa simoki mbangu kiangani asimbi bango lisusu awa parce que ba projet nyonso eza pa na bango comme ça courant wana to barrage wana fo esala makaka pote etambusa ba usine nyonso wana yango papa bandaki kosenga mabele na ngomba isika mabele ezali pote tolona pe kobokola pe asengi ba engin agricole donc ba tracteur agricole pote esala bilanga na bilanga wana kuna pe kaka tokozwila oyo tobanda kolesa ba oyo tobanda kobokola lokola ba poisson ba soso tobanda kozwila yango kana bilanga na biso batu pe eza boye te sikoyo papa zosenga ba tracteur oyo esalaka banzela po esika tokosalela bilanga nyonso wana fo banzela ezala propre mpona évacuation et ce qui peut projet mpioka ebandi tokozala na besoin ba machine ya biso moko parce que oya ko louer bango ba louer saka par heure du moins $100 et ba msusu pe komona akoki kosala ne peut-être quelques minutes sika wana me alexi kaka heure mobimba wana poete azotala mbongo na eza boye te me kasi ya biso moko moya kotala majoute kaka moya kotala heure eza te pe ya biso moko pe baconducteur bakozala conscient eke musala esalama mbangu ndenge papa azokolingela yango po tozoko récupérer retard ya 10 ans oyo eza na kati na lingomba voilà mpona nini papa aza kosenga biso baengin nyonso wana mpe misala nyonso papa aza kosalisa surtout na agriculture se na agriculture nde kuna tokozwa manioko masango loso biloko nyonso madeso biloko nyonso me mokonzi ya mboka mpe papa Félix ntango aza komona baaction oyo ezosala église kimbangiste azopesa mpe appui wana ça signifie que encouragement na tata molimo centre papa Simon Kimbangu Kiangani kete to continuer na bakimbangi biso nyonso ndenge tekuti koyoka na message ya papa Diangenda alobi ete okanisa teke bana na biso oka biso toboti na bino nyonso na kati na lingomba eza boye te alors la fois passée yango papa président Félix atindaki ministre ya industrie kotala misala nyonso oyo eza kosalama na Yelusalemi oyo esi esalami na baprojet donc na agriculture ntango tozosala agriculture ti tozoke na transformation bon olimisanga peut-être que nazopesa nakomi mwa songi
po bango mpe bazoya bazokolakisa biso à partir ya loso bokoki kozwa baspageti oyo osombaka na lufu soki wapi, mais à partir ya loso bokoki kozwa baspageti bapate nyonso oyo eza importe bokoki kozwa yango à partir ya loso. ala papa mpe asoupçonne groupe moko balobi ale bozwa bamashine nyonso wana bale bato wana mpe balobi ke toza prêt ya kofournir bino bamashine nyonso wana. Yango tolobaki ete lobi ndenge bidozer eyaki, donc lelo esi nautaki kolakisa place oyo bidozer fo ebanda misala nyonso wana. Esika wana fui de formation papa alimisa ngai ba izini oyo ekozala wana esengo te esengo te. Ba izini wana donc ekozala na ba transformation ya ndenge na ndenge. Mais toujours banana na courant oyo izali ya l'État, mais na malem tant toujours tonga pe pioka soki ya biso pe esili ya pioka, donc toko étendre ba usine nyonso wana bisika nyonso. Pe papa Diangenda alobaka te photo boko la pe bangombe oyo epesaka bamiliki esi ezali déjà toza nango déjà oyo papa José Diangenda atikalaki kobanda musala yango awa na Tadi. Mais siko bato mususu oyo basalisaka baizina ndenge wana ntango bayokisango balobi eke tokoya kotala bangombe wana so totali bangombe tokodefisa bino bamashine oyo ebanda kosala miliki na nkama. Donc okeba te bazoya na sanzo ya utu ndenge tobandi baya te badefisa biso to biso moko tosomba na muke ndenge papa zokosengaka $10 $20 tobanda kokende kaka ndenge wana esengo te wana misala te parce que à partir ya milki wana tobanda kosala ba fromage biso moko na biloko oyo esalamaka à base ya miliki ebanda kosalama kaka bango mpe balingi kaka eke ezala kaka awa na nkamba yongo yango papa azokosengaka na bakolo mabele oyo zungi Yerusalemi ndenge yo moko lobeli yango papa Diangenda alobaka ete mususu ekozala kota Goma Tadi, mususu na Malanta, mususu kuna na Ndunga na sekuna, mususu kuna na Manyanga ya Kasi na Manyanga ya Luozi. Yango papa Simoki Mbangu kyanga ni alobaka ete ba clé ya contact eza pa inangai. Ba clé ya contact ko l'électricité te papa Diangenda alakisanga ba place nyonso wana ba usine ekozala. To démarrer kaka? Oh, biso toza na retard. Toza na retard papa Simoki Mbangu kyanga ni a démarraki. Alobaki ava. Yango asombisaki biso ba tracteur nyonso wana. Po na maboko tokokende malembe befo ba machine. Ndenge wana pe kaka tokokomela ike biso moko pe tokomi na ba invention na biso. Eza boye te. Voilà projet oyo ezali na tata Molimo Santo papa Simoki Mbangu kyangani ya kolandela batata ndenge lobilango papa patron ye moko papa Diangenda atali ko pasa plan nyonso wana. Mais alobaki tolani na message na ye ebandeli na ye batoto banda wapi na Nkamba. Eza boye te to yeka kuna message kasi kuna message na ye wana ezalaki na le 27 décembre 1988
que totonga nanu Yerusalemi makambo nyonso na bandako nyonso wana ale tozwi elan nde ale misala nyonso wana esalemi ndenge alobili yango na message ata biso toza te mais oyo bakolanda nsima fo bakontinue tolandi te tolandi te yango papa Simon Kimbangu kiangani azali kolanda malgré kofingama kotiolama na ba réseaux sociaux biso kutu ndenge papa ye moko alobeli yango bana na bango ezali kaka te biso ba boti ba biso kasi na biso nyonso na kati na lingomba esi alobi yango na message na kofingama kotiolama mais on ne peut pas se décourager lelo ekomi na ba réseaux sociaux mingi komona akoti na kati na ndako nzambe na telefone na ye azotanga bible mais azotanga ne bible te akomaki na makambo mususu oyo aza ko récolter bien pour te azwa position ya kufingila eza boye te nzoka ne ba bible ezali kasi yo omemi pare na kati na ndako nzambe zoloba ke fona tanga ka bible facilité mais facilité wana peso mbisabiso ngambo ebele yango biso tobengami bandimi tata Simon Kimbangu toyoki mate ya papa Nyangenda tolanda kaka makambo nyonso misatu bolingo mibeko misala yango nde ekolongisa biso donc pwana oyo papa président ya IJK osengaki toyokanaki na papa kuna tango aza kotindanga esengelaki to présenter fongola wana ndako na biso na restaurant na ndako ya 8 chambre tosali kuna na Nzanza Bisadi kasi papa alobi ete bosilisa nanu misala pe ndenge ye abandalaki l'aventure ndenge na le 17 juillet promesse epesamaki na bana koreki ete bidozer ekobima na le 4 août sika papa tango aforce bango batindiki bango bakende kokuta kuna eza mibale eza mibale mais batransporteur na kolo compagnie babombami na bango koboma mabombamaki papa atuni bango oya mibale wana ezokende wapi eza kaka ya nkamba bopeselaki deja mbongo avance mais tikalaki moke mais yango tomonaki ete tolivre nanu oyo ya koreki bongo oyo ya IJK bongo elanda papa alobi lokola bomizwili deja engagement ya kosala ete bino boza société posa na bino siko bokotisa yango kaka comme ça ekobombama ava donc IJK tola komona lobi surprise ke ya biso mpe lelo topresente yango IJK oye moko papa alobi niongo yango etikali eza ya boni papa atali ke etikali eza ya moke bokosenguka na kamba papa wana kolo compagnie bolimisa biso ekotaki nzela moko na oyo ya koreki kasi tango bakomi na mbanzangu ya koreki ekoti na nkamba ya oyo ya IJK si elekani deja na Kinshasa donc toleo mona surprise eke bidozer na biso nde même marque na oyo ya koreki donc lobi na pokwa ekotaki na Kinshasa donc ata tosali ete mwa mbongo wana moke etikali soki topesi yango ata lelo ta lobi ekokoma na yango kasi papa alobi ete bana bakofanda mingi yango alobi ete yo président ya IJK bosala effort na baporte oyo eza na centre d'accueil ya ndako eya noki bosala pe molende mwa mbongo oyo etikalaki ya bidozer po oyo epesamaki eleki mingi oyo etikali ya moke
mais société amonaki ete alivre nyonso mibale oyo mosusu eza na mwa niongo abloke nanu tala kaka basociété ndenge ezalaka. Yango papa alobi ete le 12 septembre ijiki tozongi lisusu awa po toya kopresente bidozer na biso na ndako na biso na restaurant kuna na Nzanza Bisade. Yango papa abakisi boye toyebi ete presque biso nyonso topesaki moke kana bapesi te mena oyo bapesi nanano bapesi te do mwa mikolo oyo $20 na biso bana nyonso etata Simon Kimbangu parce que ijiki ezali ensemble ya ba mouvement nyonso eza boye te na ba société nyonso $20 comme ça le 12 septembre mbotama tata Simon Kimbangu to accompagner ba scout eza fête ba scout hein na ba croix rouge hein? Encore peu bazaka da bango muke ijiki to accompagner bango comme ça toye na bidozer na biso pe te présenter ndako na biso scout oye bino pe boko diembela kaka na bidozer wana poza membre ya ijiki baza la kati na croix rouge ba bino nde bopesa ya koleka alors donc message ya suka yango na komisi oyo epesi ngai papa na kokomisa eke bidozer oyo ayisiki ezali prêt donc ndenge nalobeli yango po bango babombamaki moke po papa alexita yango papa tuni ye donc nzambe aza kaka nzambe bon na mutuka wana eza boni papa eza mibale ongo mosusu ya nani nayebi te ezalaki boye papa Alexis ingeta nkolo yo pe oyebaki na yo te oyo bakomesa soki ya bato mosusu papa alotuni yo eske tuna bango eske wana ya ijiki te papa moko on dirait moi vérité lingaki ebima balobai na biso misatu ezalaki misatu moko bateki yango etikali mibale mais moko wana on dirait balobeli kaka on dirait ekokende kaka pa na bino kuna siko oyebaki peteke ya ijiki nayebaki peteke ya ijiki papa na comprendre pe likambo moko papa flashaki déjà lobi ntango apesi papa président ya ijiki mais ye pe akomprenaki na ye te papa lobi tata mokonza bule ntango amoni bidozer ya koreki ndenge papa président koreki alobaki papa azali kolandela la situation yango de près ntango amoni ekomi alobi sikoyo na kopema na kolala pongi na pongi nde bazwaka bavision mais vision ya bavision ya kitoko mais vision ya liboso oyo azwi amoni tracteur ya ijiki ekoti na kamba Yerusalem biso do bidozer biso to comprenaki te nde tango tolandi na kati nde tokoki koyebake nzoka mbongo na biso nde yango na tracteur oyo bidozer eleki na Kinshasa donc nzambe aza kaka nzambe oyo yango to bakanisaki lokola si bozwi oyo koreki to changer bino engin mosusu papa alobi te lokola c'est prévu bidozer yango kaka fo ekotela nkamba batuni okoma nango mibale bino boyebi misala oyo tozala yango botuna esengo te donc elingi koloba tata molimo santa alobi biso ijiki banda lelo oyo aza na $20 na ye apesi ndenge eza kosalamaka ntango nyonso comme ça
le 12 septembre na fête ya mbotama papa Simon Kimbangu. Comme ça, Bidozer wana ekomela biso pe to inauguré ndako na biso. Toyokani hein? Ngana silisi bokombo tata mwana pe tata mbole mosaka. Amen. Bajenoye! Bajenoye! Bulldozer ya Ijiki eza na Kinshasa. Ndenge toyoki maloba ya tata mokonza bule na nzela ya papa Songia Nzila. Bajenoye! Biso nde bilombe ya tata Simon Kimbangu kia! Coup d'envoi ya $20 ekobanda kaka lelo. Tangu tokobanda toko chat insani awa kaka ndenge to salaka ba oyo bazala na ba $20 ba pesi yango mbala moko tokotisi yango na liste et ekozala par paroisse et le 12 septembre et comme le sous le 4 août tokozonga awa elongo na koreki koreki akozonga po tokomi kaka bango na biso Ijiki koreki nzela moko bango babondelaka biso topesaka mbongo toyokani hein. Imbangismo ye! Koreki oye! Bajeni oye! Yambo totonda maloba ya nkolo. Ndenge papa president alobi ke koreki abondelaka bango bapesaka mbongo. Eza nango bongo te. C'est-à-dire banzete toyebi yango. Nakozwa kaka exemple ya bananiere. Nzete ya likemba. Oloni nzete ya likemba. Après quelques mois okomona bana mususu babotami. Alors, mwana ya liboso oyo koreki abotaki nde Ijiki. Donc, yoko lobaka teke ono to bondelaka na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo na banza biso nyonso tomoni ngonga ekei mosala ezali mingi surtout pour la journée ya lelo pamba te lobi to banda kinchinsani ko banda menano to salite pe lelo ekozala remise ya bakado to yebi ke biso ba jeune to ye nanko to memi pe bakado nanko. C'est pourquoi ndenge to salela ki lobi na kati ya ndako Nzambe lelo lisusu ekozala kaka ndenge moko, c'est-à-dire prédicateur du jour okolanda kaka ndenge to salela ki lobi psaume to silisi biso pe batu ya ba communiquer seulement ba communiquer oyo ayant train en fait yango nde tokotanga et puis toleki ba korali nyonso tokoyemba turu kaka moko ndenge kaka tosalela ki mokolo ya lobi po ete tozala na ngonga ya bia ya kobima libanda toleki na bakado pe tosali ntsinsani comme il se doit. Lobi 3e jour mendenge topesaki programme kili tina biso ekobanda na 9h30 mendenge kaka tosalelaka yango liturgie ndenge kaka ya culte matinal mais tobosani te ete ata fete ya mama Kiwasisulwa tofetaka yango nzela moko na papa Mfumwa Mbanza le 16 mais tobosana te ete mama nzoto na molimo ekabwanaka le 6 août oye kozala journée ya lobi sika soki totondi maloba ya papa abondeli totie basani ndenge ka tosalelaka yango bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambudi kwa sedieto
Muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Ba responsable ya Ijiki tokende ko verser ba $10 na kende noki esika mesa ya commission ezali kende ko verser na lombango na organisation matérielle na lombango bo kende na bureau ya commission. Pwana ba $20 soki topeseli awa lokola ngonga esi ekei tekozala na biso mpasi na ntango antinsani kuna oyo aza na $20 na ye apeseli kuna po towela ngonga tobondela o nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu Tata Nzambe kolo Yesu papa Simo Kimbangu to pesi bino lokumu na mayemanso oyo bozali kosalela biso tango nyonso yango nde tozali kopesa bino lokumu mayemba lekaka na 1951 kuna na Luabourg Kananga na le 4 août yango lelo tozali kokanisa ilulu na bino awa na kati na Yelusalemi ebandaki nde lobi lelo nde toza na le 5 août l'an 2025 oyo biso bana na bino ishiki ya mokili mobimba touti koyoka liloba oyo ayo papa diange ndako ntima oyo olobaki banda 1988 na ntina ya biso ba jeune to lingomba mobimba pamba te na kati na lingomba na yo mobange azali te biso nyonso tozali nde ba jeune bolobaki ete tolemba te ndenge ezalaka na mokolo wana lingomba esanganaki mpona koencourage bino basato ya bule banda papa kisolokele papa dialungana mpe papa diangenda kontima elelo ekomi na tour na biso oyo ezali ete bozali kolendisa biso bajeune na kati na lingomba ya tata molimo santo koloba ete tolemba te malgré makambo ya ndenge na ndenge oyo eza komonana na mokolo ya lelo toza na bobangi te pamba te na bino basato ya bule bolobelaki yango ete lingomba ekozala na mpasi mpona nini bino bobombi mibeko kasi botika mpe mibeko te bozala kaka ya kokangama na kati na bolingo mibeko mpe misala oyo moyini abongisili bino bokomona makambo ya ndenge na ndenge a partir ya l'an 2000 bokomona makambo ya ndenge na ndenge liloba ya Nzambe ekokweyaka te yango ezokomonana na mibu oyo banda tobandaki l'an 2000 tikino tokomi na l'an 2025 makambo ya ndenge na ndenge oyo eza kosalama na mokili oyo ezali kolembisa mpe kondimba na biso na kati na lingomba kasi bino bopesaki biso makasi bolobi ete tolemba te totonga kaka Yelusalemi mingi bakopekisa bino botonga Yelusalemi te koloba te mbongo nyonso kaka nkamba yango eza komonana me bolobaki ete tozala bana ya botosi koloba ete maye oyo bino bolobaki na tango wana tozali kozongela biso tozali eza kopesa biso mpe mayele ya koloba ete tolanda te manso mazali koleka toza kosenga kaka bolongola biso bamalade oyo eza kotungisa biso bamalade eza kosenga mbongo ebele ntango kotala na bikateli
na bamaladi bazokopesa biso baordonnance ya mingi salisa na esika wana biso posa na biso bozongola biso bamaladi po ete ntango boza kosenga biso tozanga te eloko te mpo na botungi lingomba na yo mpe yelusalemi makambo ya ndenge na ndenge ekoti na bafamille oyo ezali kopesa biso bolembo totonga te bino nde bokokanga banzela nyonso wana ya mabe na kati na bafamille ezala na bakompani tozali kosala ndenge moko monso mabe wana tikete bino moko bunda itumba wana biso totonga lingomba ya tata molimo santo surtout yelusalemi ndenge bosengelaki biso yango salisa na baye nyonso oyo bazali na bilembo na bino kasi bazali kobunga na banzela ya satana oyo azali kobungisa bango salisa ete basosola na likambo wana po bino bolobaka ntango nyonso ebandeli eza na likambo te kasi suka nde sosolisa biso nyonso oyo tozokoma na makanisi oyo esengeli te na biso nyonso po ete na mokolo ya suka elonga ekoka komonana ndenge bolobelaki yango ete na ntango ya kala mibale oyo bakotaka na mboka elaka me posa na bino ezali ete biso nyonso tokoma na mboka elaka et surtout na kotonga yelusalemi ndenge olobeli yango ete na ntango wana soki ekoki eya komonana ete mwana nyonso aza na esika na ye awa na kati na yelusalemi nde ekopesa bino esengo na bolingo na biso moko tokokoka te yango toza kosenga bino basati ya bule papa kisolokele papa dialunga na papa ngenda kutima bozala na biso ete biso nyonso bana na bino tokoka kolonga onkombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen twende nokiambo te ba protocole oyo nyonso yo obongisaki kobonzela nzambe na yo totie na sani nyonso oyo yo obongisaki kobonzela nzambe na yo totie na sani ba $20 tangu tokobanda tintsani kuna na libanda bongo tokopesa ba $20 na biso soki tosilisi bajene nyonso na temple